Amen libota. Nakumisi Nzambe pona liloba oya tindela biso na se amoyi. Babwakelanga malade ya mbasu wa gorge, bazala kosala nango ka 3 jours bazokufa. Na ki hôpital na hôpital babi o eza maladie o toki o traité te. Mais ezalaki oyebana te ke eza mbasu ya gorge. Soki na meli mai ezobima na zolo. Soki na meli supu na zolo kango ezoya na matoi. Mais toki hôpital bazongisi biso tobandika kolanda liloba komela jus kosalela jus après wana esila tambasu wana esili voana ngamba mo bebi na komo loba neti bababa naloba vraiment mabeba ndeko musu baza bayebi kolanda kalo sambo ne basel bazaki olandela nga titi après wana na comprendre tende lelo pe na komi na zongeli koloba malamu amen libota na eko kende l'hôpital pasi na libu makasi ngamo na ebisi docteur kende na yebe ko umisanga te opérer nga parce que nazo sentir douleur vraiment makasi soki eleki bataille bele na omona na suivre te docteur apesi nga rendez-vous abi kende basala wana échographie mpona comprendre nini ezodérange yo na ke échographie résiste bimi myome na ye koyebisa baserviteur na yebisi basali ke bakangi nga na myome nde naza boye il faut baopérer kala mingi te basali bayebisi nga babi baopérer yo te na misala bolingo osalaka nzambe oyokeloma baopérer te mélange nanda lipamboli na mélange nalanda lipamboli nazongi lisusu deuxième échographie myome eza te yango nazotatola monene ya nzambe mape nakumisi nzambe na oyo asaleli ngelongo na libota na ngai touti na province ya kwangu na beta azege bamobondo bakota na mboka na biso ntango bakoti biso bayebise biso te me bayebi ke biso toza bato baoluka ntango bakoti bato babandi kokima ngai moya kokima ezalaki te nayo olataka molimo na esi nzambe ngai na minitio naa na misu me na omona te soki mabe ezoya alakisanga nayo la na butu na molesa grandeur aye liboso na ngai ayebisi ngai kobanga eloko te nasala yo elongo mpe na osala na bino elongo ntango na déplace batikala oboma na ndako oyo ngai nazali babomi bato nyonso kote nakei lisu na nzela baye kobimela ngai balobi bantilope oyo tooluka bango yeyo ngai nayebisi nzambe na mokano ekokisana mpo na ngai mbala moko loyembo ekiteli ngai telema ngenga nzambi mpo leyebi mbala moko na moni miere ekiteli ngai ya makasi bakomi kosala deba yoka ngai musalo bime yo zotindaka ngai yoka ngai babi makilani eza recherche bandeko na yo mona l'homme de Dieu ayo simanga na loboko limiere makasi engengi kati na ngai abangi komema ngai ayo tiki ngati na basali tango komi na permanence azaki basali bayebisi nga ser soki yo kufi biso totiki liloba mabe okomela otelongo na libota na yo na ntango lisolo de Dieu apesi bango vision abange eloko te nazala ye elongo na otika bango te bandeko ntango elongami bongo libota na nga lelo tobikisa mini na nsima l'homme de Dieu nazali na foto te mabele te yo mtosala assurance ya foto olongola kondima ozosala erreur nazalaki na foto te mabele te ji te me kondima na ngai yango ebikisi ngai lelo na libota na nga tobimi tokomi na nivo akinyanga na kumisi mona na nzambe amena no nakomi namoni batikeli nga nzela bafini bouton orange vert epeli na mati na pont wana eza uniquement kaka mpo kende mboka bana liloba me acondition kozala na makila te bandeko na bino ntongo bana mati natelemi mpo wana eza ya pembe eza mibale me na se nango mai lokolo oliaka bambisi moyo mata na mpo wana eza te mpo kodinda natelemi ebandi komemanga nakomi liboso namoni basali place ndeko bande kokota babengi nga nakomanga seklerono ke wapi basali na yawa te zonga yoza mwa misala bolingo yo te
libota lilobe kolongola liwa ya mokili me ya mokano na kolo dekokisama na mokano na ye après basali babenga balobi yaka to peso lipamboli ezalaki voyage mpe ya bata mokili me kola bongo lango visite bapesinga lipamboli tokoti na basali ntina mboka wana tokomi liboso tomoni bavoka misatu bazosambisa balati mpe bateni na balivre minene liboso na bango. Premier avocat atuninga okotaka église nini apesi kombo église atali alobi ok atali dim ok offrande misala bolingo kosunga basali naleki pa deuxième avocat atali ngai atali afongoli livre atali transport atali kozala na mawa basali atali koyima te kozala na groupe te siko kotaka akomi ok nakepa deuxième avocat fongoli livre mazwaki moi temps pour répondre nga atali livre atali nga azwaki 10 minutes après atali nga susu abi mama oza mutu akosunga livre ane eza mpona bato basungaka na kopona te bato bavivraka na tribalisme te livre eza kuna avocat bi mama oza mutu akosunga osunga batu boye me po batu basunga eza mwa pasi me eza mote amone oza mwana liloba ngana kanisa esili basali baolandanga te ye te mwana misala bolingo ye te ye awa te na kanisa esili namona bake bayelinga balance oto embaka mene tekele palasi babimisi balance batelemisi liboso na nga eza na tige mona makolo nango barancine na gauche panier na droite panier mabena malamu ntango batelemisi liboso na nga ebandi kokonte pese divise malamu emati mabekiti basali babeti maboko basali toyebisaki bino nini ntango nga nalingi nazonga bana zeke baboyi babi te apesa biso ata baritme vazonga na telemi kaka ndenge tocelebra kilsi awa kuna mpe kaka bongo ya kolongola te ya kobakisa te bakiti ya basali mpe ezalaki liboso ntango na telemi tozela kilsi ebanda me basali kaka na nsima babi yo kotikala toza mwana misala bolingo yo awa te nazalaki na bitida osombela basali papier mouchoir babi nani akosomela biso papier mouchoir yo te ntango na telemi namoni basali babimi na permanence mosakoli aza munene mokuse asimbi recueil na mote abanda kote ya biso na sense nasimbi recueil na bible natali nabengi mote abi aseki bokanisa te tosilisaka mission na bokanisa te tosisa mission na se toyaka kokontinue tobeti zeke napesi bango barythme bapesi nga barubrike ndenge kotambola na liloba yango nakumisi nzambe soki ezalaki liloba te peut-être na ninge natikala me ezalaki misala bolingo nde elandenga ntina séjour de mort mpo edefendre nga me libota naza na esengo na ozala na bino na namonika ye pasa na esengo ya privilège bopesi bino batei biso kitoko tomboni na kati ya loyembo moko toyembi awa balobi bongisa nzela ya nzambe longola mabanga nzambe nani amonaka nzambe tomonaka nzambe te nzambe azali mpe yo voisin nzambe mpe mboka boye te lelo na nsima mokonzi ya mboka oyo aza mokonzi ya mboka chrétien aza ndeko na biso na kati ya liloba boye te bongo mokonzi oyo azwi mboka apesi yango na maboko ya nzambe akonsakre mboka wana aza ndeko na biso na kati ya liloba boye te sikoyo tokobongisa na ye mboka tokolongola mabanga tokolongola bafulu tobongisa mboka oyo boye te tozobongisa motema tozobongisa mpe mboka nalingi abongisa mboka alongola mabanga na mboka tolekamo les intègres vont posséder ce pays. Bon, été. Intègre, les que moto a sembondé va posséder mboka. Balobite moto a sembo ba kopesa mboka. Bon, été. Moto a sembo ba posséder droit na yo faut posséder mboka. Donc na élection pour posséder monde na choix oyo kozwa. Pona mboka oyo bato ba kokota ah basa la ba intègre bon été. Basa la ba na liloba basa o ba banga kanzambe. Basa la o basa na vision ya mboka ya mokonzi ya mboka ya kobongisa mboka oyo boye te. Présence na bino na rejoindre ndeko na biso lobi eza prophétique. Donc na élection année oyo mutu akosa yo te eza tribu te eza
ezali de côté ezali vision ya kobongisa mboka ya kolongola mabanga ya kolongola bafulu ya kobongisa mboka oyo poto kende liboso boye te. La nouvelle économie du climat ongai nazali envoyé spécial eza pe na kati ya kozala na responsabilité ya mutu na mutu. Nouvelle économie du climat ezali économie oh ezo changer ezali responsable na point de vue environnement. Nde mokonzi alingi mutu nyonso tu congolais nyonso tu akoma responsable na kati ya business na ye pe na kati ya ndaku na ye pe na ndenga kolamba na ye. Yango tango tokokenda wa so bolibo kanisa ngai bolokoti plastique bolokoti papier no yaki nango ozongi nango o contribuer na assainissement ya climat boye te. Nani azana ngai yo? Grâce et ça honneur nazo me sentir privilégié na côté ma liboso na yo na humilité nyonso na humilité nyonso liboso na bino pona koyesa bino tozana bino mokonzi mboka zoyo kabino mboka o esa mboka na bino tozana besoin na bino po totonga mboka o elongo na sengi bino merci mingi prophète merci. Prophète Conde Paulo Dominique, l'ambassadeur de la paix. Amen. Tango Nzambe azomila kisanase ya moi photo la kisape témoignage belé. Amen. Nazako témoignage moko oye le kaki na miso na ngai. Na zalaki na bandeko to kambaka na bango na selili ya nunga. Mokolo wana toye to ya kotala l'homme de Dieu. Alobaki que soki 12 heures ekoki akoyamba lisusu te. Biso pe na bandeko toyei tomoni basali bazalaki wana na bandeko basala sécurité balobi tokenda te tokota te tokenda la biso akoyamba biso mokolo mosusu. Ngai pe na ebisi basali na ebisi bandeko tokokenda te Nzambe akomona oyo biso tozali awa pe amombo na ye akoyamba biso. Amen. Tovandi totepe l'homme de Dieu alobaloko moko soki ozala kondima okosola Nzambe na voix intérieure eloko wana ekomisaki biso na nunga 33 tango tokomi kaka wana tomona basali loko babaki na bandeko bosala garde balobi tokota te tomoni Nzambe atindi moto aliboma ya kobika na maboko ya l'homme de Dieu. Amen. Tomona boye ketu moko yei tango yei bafungoli muke mama moko babimi asote alongweli na se akeli kolo akoi tango akoi alobi konde oyaki po bikisa mabota oyaki po bikisa mabota oyaki po bikisa mabota. Amen. Eloko elekelaki ngai ko moto ya liboma a témoigné na liboso munene ya Nzambe na nzoto ya l'homme de Dieu le prophète Conde Paulo Dominique. Et puis l'homme de Dieu akiti alongwe na kati ya bureau place ya yambaka biso nyonso na kati ya 33 abimi libanda moto moko ayebisi ete tango abimi aye alobi okotisa bandeko tango tokoti na moto ya liboma alo attendre loboko na ye ayebisi pesa na mbote moto ya liboma alobi nakopesa mbote te nakopesa mbote te nayebisi moto ya liboma pesa ye mbote po bika moto ya liboma alobi nakopesa ye te ti l'homme de Dieu attendre loboko etikali kaka na position ya boye moto ya liboma tango embrasser ka loboko ya l'homme de Dieu. Et puis guérison, et c'est là qui guérison. Amen. Tozan la ngonga mingi te, nazato na 1000 témoignages pour qu'on témoigner nazoto oyo babengi yango le prophète Conde Paulo Dominique. Amen libota. Bandeko nazali kotato la monene ya Nzambe oyo asali likolo na se. Watindeli biso motinda mite mwanzete elongi na ye moko na kati na biso.
na bino na kolekela na nzela ya papa wana avandi le prophète Conde Paul Dominique. Lelo nazali na bomoi. Nazali moko na baibatambola kapembeni na ye. Papa alaki biso le 17 ya 8e mois ya année coulée azokende na Kasai. Biso bai mapinga ekokaki te par rapport à transport otikalaki. Nalandaki papa tina menkao nazaki na moto na ngai ya munene libota musuba yebi. Retour na ngai na 17h na aéroport ya Njili. Batuti ngai na mutuka na mopanzi te vis-à-vis vers 17h mutuka etuti ngai jeep moko oya sika oya bakonzi baza kotambola na yango. Ndeko na bino na mati na capot moteur na bambami na parabrise tina makadam. Amen libota. Ndenge nazali awa nazali na mabende na nzoto te na buka na pete pona kende kotika moumbu na nkolo. Amen. Metala sikoyo moto nga na mataki wana omona ndenge ekoma. Batu baye batali babi eske nde mokolo moto nani babi eza yende ko wana abite yete. Na komi na ndaku ajui musakoli moko ona tambulaka na ye mopanza papa le moso Roger na bimosi tokende omo na sika na sali accident po amona oye salemaki atali moto bande ko bana batuni papa osambelaka wapi na bite ngai na sambelaka sute mais nazali mosali ya prophète Conde Paul Dominique. C'est-à-dire quoi? Na oui na kende kotika patron na ngai akena musala na nzambe. Biso pe tozali kutambwisa ye ezali pona mutu ya te ya mukilio meza pona likolo. Tofuta makate pa na papa. Tofuta makana likolo. Mais lokola likolo na misala ya bolingo toza kosala pa ya papa. Yango ebikisi ngai na accident ya modele wana. Moto mibale soki batutani mutu wana komona bukani mengai moumbu na bino nazali mobimba na komisi nzamba liloba. Amen. Vous savez, Tozaliawa eza prophétie. Tosambla na fikine, tosambla na vraiment. Après tout le monde veut mettre la vraiment dès se transformer. Tosambla la Sainte-Thérèse, il y aura transformation. Donc on va se donner corps et âme pour nous bongisa. Et tout semble na nzungu ya munene bolela ki tro bolinga bolela makasi na pteso bozonga ki bolingo bozala lelo ndegeni yoka baninga musubana mitema mukuse yoka bobana mitema mukuse basi bazonga ki deja na bandako po bamona ke so ba contre ko vanda banga ba piquer crise. Donc à comprendre que Batubazana est prétendu bakuka ko sipoter de ce qu'on a été. Seul l'homme qui bakolo baké pourquoi ba pesbiso martyrte. Eza prophétie. Eza musala tatanda tindi awapo a éclairer bande onyo subazwaka ba décision mboka. Pour accompagner bango pour aussi grâce ya mukonza parlement. Après ça biso moi grâce le tingo sala batos mongo vanda na bandako na kolela na mona ki même na tongo tozole ka boba mama baolela mena bitu na bozolela nini ata opeke si baolela melelo kolela longo hein et c'est sûr que kolela longo merci Seigneur bande ko la biso ba confession ba bundi merci président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence M. Christophe Bosso Kodia Panga. On est ravis, on ne s'y attendait même pas. On ne s'y attendait même pas. Pourquoi vos alliés, la prophétie et la spirituelle, pour te besoin courage, pour ton méga church. Malgré moi-même, j'avais essayé. Na bengi batubaya kutunga mega church, on m'avait demandé 95 millions de dollars. Tokotunga loka pambate. Foto batermitière batungaka et loko dire oningisi na maboko kokate na asho kokate. Un truc ultra moderne. Oui, kozala ke bokoti
bato bamoni que oui toza à l'aise ndako ya munene comme ce truc là et ultra ya ba peinture te yeloko esengeli evanda des années et des années. Ça veut que 2 ans passés toi na siège te toutes ces grandes communautés sans siège. Allez-y comprendre. Mais c'est une prophétie à tel point bakonzi mulimo elati bango bozalawa. Bon manotika la kako telengana. Bon moni pasteur monaki na 20 mai. Batsali bambouteillage période moko na 20 mai bandimbalelaki. N'est-ce pas? Vous continuez qu'on est là? Est-ce que libota nyos munene boy monde entier? Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'on ne serait pas capable? Alors, il y a toute une famille qui nous a accordé quelque part là, concession moko ya munene. Pour eso ma siège ya libota awoyo. Pas jusqu'à présent, allez-y comprendre. On est encore jusqu'aujourd'hui locataire. Locateur, s'il vous plaît. Papa, locataire. Maman, locataire. Mais c'est pas normal. Le monde entier, église, de ça et là. Et cette siège-là, on nous a demandé, mais nous comprenons que la famille, on a 2 millions. Mais est-ce que la communauté, tout ça, 2 millions, c'est quoi? $1, $1, on nous a proposé à 2 millions. Ça fait 2 ans. Papa, maman, boteka na bato mosusu lilo bato za kutu atana 100,000 te. Poto za 100,000 to défi na banque. To bando zongi saka 40 par mois, $40,000 par mois, c'est honteux. Mais tu faire quand même coup. Concession, j'allais quelque part là. Tout ça, les voisins. Il y a parlé du peuple, il y a oh biloko nyos batongi. Exact quelque part. Et famille wana babi tokote kana batimo susteka kana liloba. Même $10 na sand. On achète tout de suite. Tu devas à la banque. Hein? First Bank nous accompagne. Ils ont insisté que le prophète Toyebi que l'église Yatata. Bandi Bachaka, attends-moi 1, attends-moi 10, attends-moi 5, et Kotaka. Place ça bien réservé quelque part. Yamona Nzamba Saltobi Malibanda. Nzambe pe abongisi tala climat. Tala ne attendez le bino le boko. Mais partout où on a été, hein, et je climat tous les jours. Oh, quel amour que Dieu a pour cette église. Merci. Donc, exact quelque part, 2 millions bazozela. Nabi, na lobby tout le temps boteka. Même temps, on a zaki na Gabon. Ba bengi boteka na batu mususu liloba ezana mbongo te. Ils ont dit liloba ou pas. Place à monene. Après la concession, Autosomba 11 hectares. Ils ont pleine clôture dans Sélé en face à Pagode. Je croyais que c'est au Boyebi place wana. Même l'année prochaine, on ne pourra même pas que le infrastructure y a battu à l'État. Parce que bon moni 20 mendek to salak. Ndenge ba tugi sakabiso. Bon moni a pendenge wuti ko sala. To tungi samino. To va nous continuer. Année prochaine soué ya liloba nansele. Sen ya libela nase. Boko koka. Ba maman, est-ce que koka? Bon ba frère. Malo ba pambate. Bataka belo déposé. Bata kosim par terre. Bata chaussure ya Italie. Bata ba montre wo. Bata ba super. Et bon bata ba di côté Borsalino.
bongo ba pantalon ya jean babenga pantalon kata mfungwa batu baliaka mfungwa comme pantalon ba maman ba frère boza makasi pour nous créer. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, banque y est accompagné facilement. Ils nous imposent pas. Mais Basengi, si on pourrait être capable, si on aime cette église, allons-y, le terrain est bel et bien quelque part. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Page 140, 173e cantique. Amen.
péchés du monde. Amen. Amen, frères et sœurs. C'est pas compliqué. C'est l'écriture sainte d'aujourd'hui. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux œuvres. Comme si vous ont été asservis, soyez des hommes et combattez. Tout le monde vit marchant, louant Dieu, et ils reconnaissent que celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surpris au sujet de ce qui lui est arrivé. Ils reconnaissent que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de celui qui était arrivé. Fortifiez-vous parce que le salut est proche de vous. Ben qu'il pourrait y avoir beaucoup de désolation, beaucoup de tumulte, mais Dieu est grand. Il sera toujours au milieu de vous pour sauver vos âmes. Et on est là tout simplement pour le salut de la vie éternelle, non pour le gain sordide. Que Dieu vous bénisse. Habakkuk. Habakkuk 2, 14, 15. Page 48, 47e cantique. Amen.
avoir rendu grâce, et le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez ceci et mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce qui groupe est une capacité de l'occupation de la mais comprenez la journée, on a commencé tard. Absolument, on doit terminer tard. Mais alors, vous veillez sur Bana, vous calcez Malembe, vous veillez, bino la bino vetambe la 3, 3, 4, 4, bateau, mon côté, mon côté, ma biche pesali, bateau baza pemben, boko kende facilement na makolo, soit na transport personnel, bateau baza na musique, baza na biche. Pour verser la troupe, bateau va comme à temps, na bandak, parce que c'est risqué bateau va comme à temps la nuit. Alors que là au salle la bino pa au la bino kimia wazala. Bateau la bana, c'est là il faut. On y a te la bana te, beke na brutalité na malembe, pour la battre la mort na moko. Charge à groupe. Ils ont permis de traiter. Mais que l'on a fait la mort na moko. Na manifestation à l'élo, mais demain la bâtonneuse sur la batte là. Baï na mabota. Baluka kimia batua kimia. Yawe opambu la bango. Mokil mamba bayoka. Bayoka la libota ma. Vous salez le côté. Mais mokil bazoka en vouloir.
mais toluki pe richesse ya mokili te kaka kwanga oyo ekoki lelo mpona baponami na tata ekoki nango kolo asalela libota bitungise kosila te c'est vrai bayini bakolonga te bakosila te c'est vrai mais na bomoko yawe akolongisa bino loyembo ezokokanso na baparei te batupe mabota na bango loyembo na mobwaka nabamaki bakoma bakombo na banimero 62e nasaleli yango te bandimi mingi aliloba mobwaka moko na mabota yoyoka mawa te yoka pasi te nkolo akolokoka yo leka nakokende be na kimia be basi bameli bale pe bameli lambo zamna wo tata musasalo la penase na ton pel kompe kembo moga na bule na bolingo na monene pe na boboto tata zono mon sapona kotamsa bapona na yo ibandel nyos na yo suka nyos na yo osali yawe mo battle battle libota na yo et ton assurance totale Kembonga nyoso, mipepe nyoso, kimito nyoso. Yawe yondo mumoni, yonde mupesi ya kimia, yonde ni mubatili ya bapate. Batila libota na yo, batila mukili mobimba, bazase bapona mina yo, memungona zotungisa mitema. Bongisa mitema nyoso, tanganza. Bongisa mitema nyoso, ya boale. Kinyoso, bayanga nisama, bazase bikila muna yo tata. Sunga libota yokla libota mawa lemsa biso to bata masumu tata sotali mabungo ko tele malinane yonde bule bolsa libota na bongemi kemu na likolo shala moko na moko kimia ezala katna libota otinzambe na boboto zamna mawa pe boboto ne kumela kasiko na makasi na moko te katesika pona kwa bongemi nani akoki sans makasi na yo ya wenzamna bumoy bolemi sikat na mboka na yo eza na baumbolo nyos obasi kosala mosala bileko na bileko eza na bapona mino nyos kat na tando eza na bayi nyos baoyangala liloba te basi bekela na yo sunga moko na moko kolo nzambe na bomoyi tombla pe baautorité nyos na mboko yo simba bango batela bango mobateli ezali bobele yo moko na mokili te nyango nyos ezobongisa banguna yawe ndamna moy limisa me banguna yokola baoma bazase bikila mo yokelaki pona kowela nyosa mukilani litombate tambolisha bango batela bango ba continue sa mukili mebimba mokili mobimbe sana maboko no tata sunga bango na makasi na bomoko ba kokate pona otamusa mukili oyo kasho nde poni bango yondo tomboli bango yondo salila ka bango bolingo toli sa makata bango pona ba peuple na bango nyos kimieza la kata mukili mobimba. Et surtout le bota, ce qu'on y a lelo, Union européenne, au Bakansi, le bota nayo, Kobos na bangote. Eza le bota Amérique, Kobos na bangote. Eza la le bota Asie, Kobos na bangote. Eza la le bota Océanie, Kobos na bangote. Et surtout Afrique, vous allez mettre tourmenté, terrassé. Yawe nzamna moy. Maya kosenga mazama ikete yonde momoni yonde musumbi yonde boboto yonde kimia bolingo tatamo mo centre evanda ekana mo mbakat na bokonza likolo ekana pekat na mukili mubimba oyo sokelaki sans monene na yo sans bolingo na yo kimeko ikozala te kasi yonde obolisa mukili mobimba na ngolu na yo na mawa na yo pena boboto na yo mokando tata eko kisamakata libota na komo Yesu Kristo na Nazareth na ngoya mlimo santu libela libela kino bomuna seko amen
Buboto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Esengo naza yango na pesi na mbote pa bandeko nyonso tosangani na bango pe na bandeko bayambi biso o bapesi biso nzela lokola papa Mboso tokumisi papa Mboso toye na martyr tokoma na martyr o lelo prière eza te baboyi tokota nde batindi biso awa na palais du peuple bandeko conseil na pesa bino bapaster nyonso ya mboka oyo potika kobundisa prophète Konde na mokili mobima nanto mona mutu amikitisa lokola prophète Konde te bino boyaka bata lokumu prophète Konde azaka mita lokumu te tala na mutu ayaka kosala prière alati la gomme alati la coste bino bolataka baveste potika ye wana azobomba biso nzambe aliloba alingaka kimia bino bosenga ba $100 ba $200 avant kopesa prophétie prophète Konde asengaka mbongo te botika ye kimia aza moponami soki bokangami na ye bokokufa bokotika prophète Konde amoni ye tosimbi ye tosepeli makasi na matadi nayeka mpo na 5 namonaka prophète Konde namona ye nasimba ye nde namoni ye atuka nasepeli makasi esengo tondi mpe na motema nde tozalaka boye biso mpona prophète Konde tozalaka betouchable biso basimbaka biso te bamekaka biso te osimbi biso okutani na prophète Konde Paul Dominique esengo naza nango eza na makasi nane makasi nous a combattu ya ndenge na ndenge balobaki tokosala te me topropo baoke biso toza ya Konde tolakisi baoke biso toza ya liloba ezalaki motindami te tomonse te melongi na ye moko esalaki nini lokola ye moko emonisi awa topropo bakenda palais du peuple ona ye doni me tosali kaka yango wana sala etikali vide yango wana nani osali kuna o bata francophonie tokolakisa biso ke toza ya liloba tobesi plein bon mpo na nga esengo na nango après bano ebele sese tofeta yango lisusu te mais nzambe asali biso grâce esika tongai tofete yango baboyi tofete de oyo yoka balobaka nulle part ailleurs sauf que liloba na nzambe tofete na palais du peuple sans kopesa même 100 francs nayebi te oyo eza zeka nzilef naoyeba te esengo na nango nana esengo makasi nayebi te naloba esu nini bakanga liloba te bakanga mopepe te liloba eza nzambe bakombattre biso kuna esimbi te mais nayebisi pastor wana pastor te pastor wamuta bapastor tokangi nyonso mapapa na mapapa papa naza na esengo na célébrer sainte na bokeseni baye balongoli biso kuna me nzambe alakisi balingaki baetufe me nzambe alakisi tokumisi nzambe tolie sense na bokeseni tokumisi nzambe na makambo nyonso asaleli biso ekende libela na libela nzambe amonana akumisama moloboko na etombwama amen papa nanga naza na esengo makasi lelo nayokaka namonaka me ya lelo eleki papa toye 6h babengani biso na martyr kwa lokola bambwa prophète alobi te bozana kimia yawa kosala tellement que papa oyo alobaka mabe te alobi te baike bovanda mpona kosalela bino tokoti na palais du peuple place nini etikali mpona Konde totondisi na kimia nyonso na esengo nyonso na elamo nyonso tole yawe ateli biso ape biso lipamboli kolo amoni yawe melimbisa bayini na biso nyonso batelemeli prophète Konde Paul Dominique aza ya nzambe azaka ya mokili te azaka na mouchoir te aza na mai te aza na huile d'olive te asengaka maboko na likolo ndenge Jésus Christ de Nazareth abandaki kotombola maboko likolo Konde atelisi bango ke aza ya nzambe ya solo tokende ti na suka Konde akufa te Konde atika libela na libela amen. Bon ya liboso na kumisi nzambe parce que aza nzambe ya nzambe prophète Konde tomona yeka na nzoto bema aza nzambe eloko liboso na moni prophète Konde aza nzambe parce que bauti obenga na biso na 5h biso tolalaki awa babenga biso kwa banyama mais l'homme de Dieu aye akosolite nini te abito zongisa mabe na mabe te abi nzambe osunga biso tozwa place tosala sainte na biso toume tosala yango te tosali 3 ans lelo 4e année toyosala sainte mais nzambe na biso otika biso tolona opesa courage na bandeko na ngai liloba tosaka makasi tozosika na biso moko mpo makambo oyo répété sute merci vraiment en tout cas napesi nzambe merci mingi
o nzambe ya prophète Konde Paul Dominique napesi ye merci mingi nzambe abatela ye azongisela ye ya tuku sambo na sambo na kati ya motema na kati ya nzoto na kati ya famille na ye nyonso nzambe apesa ya mingi atondisa mingi napesi merci mingi nazala na esengo ata naliaki te namelaki te nazala na esengo nayebi nasi na biki na banini na ngai nyonso nzoto mpe molimo nasi na biki na kondima na ngai napesi merci nzambe merci mingi na kombo na Yesu Kristo merci Seigneur.